ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bonjour fidèles internautes partout au message Rolanda Bisso na ABC One. Toujours na cadre émission na bino analysant ensemble Nalibanda toye ponatina ko sala moi analyse par rapport ya makambozo le kabel bien na République démocratique du Congo de tolobaka toujours Jésus-Christ est le number one kimia et régner partout na mabota na bino. Grand merci à ma patronne à maman Chantal Ayao, grand merci à mon pasteur Willy Mouchouadi et à l'honorable 10e Mbongo Passe de Paris. To elisusu pour na tina ko sala ba analyse na biso comme d'habitude makambo etali politique na République démocratique du Congo. To biso soko ba député, ba sénateur, ba tunyo sur la plateforme FCC baza sous dictature ya autorité morale na bango na kombo ya Kabila Kabange oyo azali na étranger ko s'infiltrer na mboka na biso azwa mboka en otage pendant 18 ans et voilà azali pe ko dicter lisusu bana mboka sans que bango moko bazwa décision ya kobima sous l'emprise ya ndeko wana na yango tolobaki tokotika te parce que le régime est changé et sengeli était to luka à ce que bana mboka ba vivre bien et sengeli to à ce que mboka na biso et s'épanouir tokolobati bakoyoka natina été mwana mboka Félix Tshisekedi oyo azali président ne na lobaka toujours nommé ayeba kozwa conscience par rapport à makambo oyo ezoleka na to biso no soko ezalaki na ba plainte ya bandeko ya lisanga ya FCC o babandaki ko lela à travers bato o bato wana bandeko me propos ya makambo bande ko lekela bango mais bano dimate pe bande ko dénoncer yango na ndenge mususu boyebi bino soko ndeko Kabila Kabange abetaka bato lingomba FCC y compris ba Chibala ba Kimbuta ba Matata ba Mbata ndenga ko sakante y compris ba honorable mususu ezali façon ya ko éduquer ezali façon ya ko se faire respecter les ali façon ce qui a on ne sait pas parce que batwana o azali ko beta bazali ba perte de famille bazana basi bazana bana bazana bandeko mais tellement bandimi ko ça la politique on a si à loboko na ye kwa pambola bango yango ba se laisser faire bazwaka torture na ndinga ko sakana te toyoka ki mikolele ka ki ndinga babeta ki ndeko Kimbuta akende ko zo ba soin kuna na mboka na bino ba paya bolanda ki lisusu nde ba beta ki ndeko na biso Bruno Chibala azwa ki moi sous dérangement boyebi bien que biso nezara na moi choc azwa ki lisusu est-ce que ezali meilleure façon de faire est-ce que yon ndeko na ko beta e bongo to kanisa ki kaka que ezali nango ba radio to 3 ande ba mesana koloba mais cette fois-ci bel et bien ezana ndeko na biso moko azali journaliste pas azali honorable de la place ezaba archive otozo memela bino andima ki yango en pleine émission na confrère na biso moko de la place na komba Papimboma na question mo amuke batuna ki atuniye question ya répondre na ndenge oyo a répondre ki wana o etalisi biso pe amener biso to ça la analyse oyo en tout cas fidèle internaute fidèle téléspectateur tous on a un élément oyo et puis tous on a na plateau na biso pour na ko continuer suite ya analyse na biso c'est parti. Au lieu kotoyo au signaler bato akawana ke lobi ko comprendre na ronya tabino bato jamais de la vie na repio exemple moko na tika sala moté so naza lelo boye bakanganga te basala ngelo côté pas je ne dois rien à personne les gens vont aller à demi tout se retrouver en prison ba mebele pour aller à demi tout ngali ya mutu moko tina suka pe na bisi mutu ngo bosi ngo ngana vuma na moinda vana ngai est-ce que boya ki point pour suka na mona ke mabe yo ka samote ba betanga bambata quelque part ezaki pe ya solo eza milieu moko vérité balingi na bango vérité te kuna milieu wana eza milieu moko vérité lingami te alors nga sikona en fait excuse-moi de rire mais je me mets à la place de tes enfants c'est une histoire que j'apprenais comme ça moi sur un plateau de télé donc on soit pe bambata ya solo po ebisi mutu vérité monde toke mabe toke no na libulu mutacho tembe abi yo ko bande wande ni dibando ki ba yango ba milo on ba fanatique lelo bango tu batambola batenga na tambola libre na nzela ba matanga ba ko ya te stade ba ya te
concert ba yarate libanda ba yarate ngana libre libanda lokwa mpepe bonjour la gomba mbata ezo mbata pour la vérité na préféré na zo mbata na niveau wana pour la vérité que aux mbata na vérité kolia mbongo da rapase non ça kolia mbongo to ne comme politique kolia ngato le mbongo to beta as fils mukoko beta. Voilà, fidèle internaute Bouti Kolanda yango, honorable Zakari Babaswe Andimi qui a zoba mbata et pas ya autorité morale na bango Kabila Kabangi. Ndekwana et puis 6 mois passé bandai ko boya yango bandai ko ignorer yango. Mais vérité yango ebimi sur les champs sur le plateau. Ndekwana to ebi ko saka na ngambu ya bien o bandai ko telemela. Makambo ebele bela yaka na chicote kuna na parlement mais chicote et chicotaye et voilà bimisi vérité pour na tina komona à quel niveau peuple congolais a souffrir y compris bato yo tozomona baza bien na gouvernement bazali toujours na pasi na mawa tango zo beta déjà muto mukolo bongo ezate ko azo beta yo mbata moko mais azo beta yo sérieusement muto ya bongo za na mawa ya peuple congolais te muto ya boye toko tikaye toko lati saye lamba pona ndini muto aboya asengeli kozala dénoncer ye moko soki ba na ebité tant musa kutana na muto obeta été mais na ebi que Dieu est au-dessus de tout akosala kaka que akutana bat bakobeta ye ces pays dossier ngo fongola depuis kala jusque là ces pays ezotia loboko te likolo ya ndeko na biso Kabila Kabange tozoyeba te est-ce que ces pays pesa corrompu est-ce que toujours ébatté azo sala ba voyage baloba kiko ces derniers abimaka lisu ba voyage aza toujours à l'intérieur du pays mais basango zo komela biso azo bimana ye aza normal azo vivre na ye vie normale lokola tout paisible citoyen or ndeko wana azali danger moko permanent pour na mboka na biso to biso na ce que deux émissions oyo na sali ezate kaka que émission moko oyo ezo critiquer ndeko Kabila Kabange mais ezali émission oyo ezo telemisa conscience ya population congolaise na tina ete ya koyeba ke ndeko wana nda sali tozala na souffrance tozala le pays le plus pauvre parmi ba classement tozala pays moko oyo bato nyonso bakozo ba poubelle ba salité na bango ba ko bwaka pa na biso yende muta salango a complicité na omona ya Rwanda na yango match to quand balle et si eza lancé na quand na biso pour na tina ko benga na monguna wana esengeli population à se prendre en charge ba mesana déjà ko boma biso to lakisaka bino image ya ndeko mwasi kuna na Goma ndenge bakata ki mutu et pas ya ba présumé ADF ba utaki na Rwanda bakata ki ndeko na biso akende ko sala bilanga esuki kaka wana te ba viola ba mama na biso masolo eza ebele na yango nde bakendaka ko kangande ko na biso Jean-Pierre Mbemba Ngombo kuna CPI crime contre l'humanité ba commanditaire na ye pe batu oyo bande ko financer makambo wana bazalaka pe bazali toujours libre oyo tozali ko belela ndeko na nga photo telema to bengana nde ye to bengana ye tozongisa na ngambu kuna esika pi omona ye azali fa kende kuna po mboka na eza awate parce que toyoki pe na gouvernement obasi na bango baza pe bato ya kuna ba rwandaise na yango toza wana pona ko éveiller conscience na yo nanga telema mwana mboka l'air est grave to libérer mboka na biso telema mwana mboka pona tina ete mboka bandeko na yo bazokufa na nzala tandis que mboka o nzamba pambola yango na richesse ebele bandeko na yo bazokufa na torture oyo ba voisin bazosala biso mboka na biso e pambwama na ba minerais ebele vidéo elekaki na réseaux sociaux ndenge bakangaki ba carton ba or oyo bandeko ya président en place bazoke koteka na libanda bomona ki yango botala na au niveau ba or oyo bakozo ata des cartons bateki pona bien-être ya ville ya Kinshasa nanu hormis totala nanu ba province mususu mais balingi bazwa mbongo wana po ba s'enrichir bango moko ce qui montre la mauvaise foi ezotalisa que mboka na biso nzamba pambola na ye yango
mais biso moko toujours soit conscience te babebi si muto ba peuple congolais na zododo babebi si muto peuple congolais na corruption babebi si muto peuple congolais na makambo ezanga tina batie banzembo basi mitakala et distraira peuple congolais pour na tina ete batele bate lelo bande kwa ido pesi ba pesi biso raison tant to bande koloba que ezali passe na muto ayebi souffrance oyo batu bazwa kite ya kokende ko voter na se ya mbula na se ya moi batu ba obima 4 heures pour via voter mutu ayebi souffrance te alingi na ekaka vana na place wana oyo azali ayebi te que banani bazo souffrir pe pona nini to bosanaka te bofingaka bapangistane bango nde baza ba premier habitat ya Congo bandeko wana historien ebisaka biso ne bautaka yaka mais biso suza bana Congo to abandeko to sangana lokola mutu moko mais tandis kazana nous kotikala na ngambu ya monguna oya uti Rwanda esengeli to saka toujours ba émission boy pour na ko interpeller conscience na ye balobi déjà réseaux sociaux bazokoma ko surveiller yango bazokoma ko kanga batu nyonso oyo bakoloba makambo mabe bazokoma ko sala makambo soki ndenge nini mais biso to signer pour na kotina ya kotalisa bino toujours ko luka mboka bima na pasi musala to sala kaisa musala moko ya au risque mais soki to salitena na koloba na place na biso na yango nazola musa conscience na yo mwana mboka place yo zali telema poto libérer mboka na biso na uta ko interpeller bino lolenge kani mwana mboka Martin Fayulu lobaki ko tozo lutter contre toujours pour la vérité des urnes, mais toujours lutter aussi contre la corruption. Asali, base na yemoko, oyo bote kolanda autrefois, oizota la vérité des urnes, qui a pas mbatté parce que mon mboka moni eza déjà na ba infiltré, o basi bakoti la muka. Bazo freiner makambu, ma meeting mo esala mezate, bango baza toujours occupé na makambo ba famille na bango, koye la ba richesse na bango, tandis que la population zo souffrir. Yango asali base na ye, o ezo lutter toujours contre corruption, pe kolande la toujours vérité des urnes. Pour le biso ki mbutu. Abendani na ye, na plateforme na ye. Baloba ki déjà que ACD ezala na ba membre été. Et si des a parti moko ya sika basali yango kaka po mwana mboka abibisa mutu ngana ko informer bino pe biso no soto yebi mwana mboka Martin Fayulu combien de fois oyo abima na nzela ba betena me basima ya munduki ya vimba ba image wana ezali ba gaz kombe alia pona tina ite ko sala mboka na biso ezala libérer to yebi mais bazoluka toujours ko diaboliser peuple congolais na makambu kili koloba eke mwana mboka Martin Fayulu asa compétent te mais ngana yo to ebi ko eza esprit tranquille nengo pona kene mwa mingi te ko sala éloge ndeko Martin Fayulu to ko senga na notre ingénieur Aimé Kasaka a balancer biso nanu élément ya communicateur ya FARDC kuna na est ndenge azo présenter ndeko na biso o ya Rwandais azande ko na biso te aza ennemi na biso o ya bomaki bande ko na biso congolais na ba arme pe ba kangé na arme wana nde bazo présenter par rapport à ba crime nyonso o ya sala na yango to sona élément oyo et puis tozonga pour na continuer analyse na biso. C'est parti. Il s'appelle Faustin Kanyeshuri, originaire du Rwanda dans la province de Gisenyi. Tenez, ce soldat rwandais est parti de la forêt de Walikale jusqu'à Kamina. Il a été arrêté à Kabongo après avoir tué 2 militaires congolais au centre d'entraînement de Moura à Likasi. C'était dans la nuit du 29 au 30 juillet dernier. Il tentait de regagner son Rwanda natal. Et après l'arrestation, il a été ramené à Lubumbashi. Général Michel Ekuchundenga, commandant 6e région militaire, fait le point sur cette arrestation. Dans la nuit du 29 au 31 juillet, au centre d'entraînement de Moura à Likasi, les soldats ici présents, Kanyeshuri, le nom est clair, Faustin Gilbert, de la même unité, donc du centre d'entraînement Moura, avait tué le premier sergent Bouhendo Clément, opérateur de service, et le soldat Kalemba Kashawa, apportant à l'occasion, comme je l'ai dit à Lingala, une phonie et puis un panneau solaire, la phonie de marque Kodak.
les investigations menées par nos services de renseignement et justice militaire avec les concours indéniables de la population ont permis de mettre la main à Kabondo si ces militaires criminels, si sa trajectoire de fuite vers une destination que lui seul connaît. Ainsi, je tiens à rappeler aux militaires indisciplinés et autres criminels que leur place est à prison dans le respect des lois et règlements ainsi que des instruments internationaux ratifiés par notre pays. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont infiltrées à haut niveau. Voilà ce qui nécessite une bonne collaboration avec la population pour mettre la main sur les ennemis de la nation en cette période où la RDC est victime d'agressions dans sa partie Est. Voilà, merci à notre ingénieur Aimé Kassaka. Na image qui toka toujours archive pour na bino. Comment est-ce que Namboka Nabiso makambu oyo tozo dénoncer pe bazo kangela batu na yango bazo kango en considération tendeko oyo ya boye bakangi to sala na nini lobi po azali na camp ya ngambu kuna bakotika ye ola sala prison pour na ngai si c'était moi to kangi to kati pe mike to zuye to betel suma so mona bébé ma obeta na ba sheti na ba sasinyo parce que on en a marre. Mboka na biso ezali mboka moko tozana ba combattant bazali ba jeune bazali mais talande bazo humilier biso bazo pomaka biso bazo sala biso soki bandenge nini ndeko ya boye penza bomi bandeko na biso kuna na este lobi ba otika ye awa justice tala justice bazu yango ba pesi soki ndenge nini to ebite soki mboko to suka nango wapi tozala ki sûr que soki pouvoir ezongi na mwana mboka nyoso koleka malamu. Or, izabongo te pouvoir ezongi na mwana mboka kaboli yango ateki lisusu kuna na esto ba teki yango ba Rwanda rekomi kokota a on a dénoncé toujours eloko na tango akala ba Rwanda kokota ndenga ko batama. Mais Rwanda avion en Rwanda et fongwa mezo kita sur le sol congolais pour na tina ete ko kitsa ba Rwanda. Na yisa kebino plus de 5000 soldats rwandais sur le sol congolais pour na ko sala nini. Na répétaka toujours mwana mboka Félix aza mabete mais entourage na eza mabe pe ba injonction azo eza mabe bande kwana nyoso ba côté eza pona ko créer rébellion eza pona ko créer makambu ya makasi po ba bomba population pourtant na l'armée congolaise ba soda bazali mingi baza ba âge dans eza ba 50 ans ba 30 ans on tika ko mona jamais soda 28 ans mboka nini penda ba soda to force ya armée evandi na bakoko wana okima mbangu ndengele musala na ye ko senga batike na banzela musala na ye ko yiba ba mapa batu sous prétexte kangi yango akena na commune ba meyeliti. Oh, et c'est le moment il fallait ba recruter, c'est le moment il fallait ba former ba général Kasongo ba général belé ngonga yango ya ko former. Et comme il faut former ba petit oyo bazoya pour esprit na ngo sala mur na musala ki soda mais ba soda bazali déjà âge 30 ans mata ba papa na ba osala ni. Oh ba jeune ko bazana na sang chaud nde basa meza ko bundela mboka te baka kala que soda za pour na ko sécuriser population mais lelo soda comme ennemi à population so comme on soda na teni faut qui mara déjà pour a oyiba ombongo. C'est la honte pour la République démocratique du Congo. Mais tala kuna na este. Bazo recruter, ba jeune, bazo pesa bango formation. Na but ya ko bundela mboka na bango mais pas na biso boyete balali. Bazo c'est la comme injonction pas ya autorité morale na bango. Tozoye batemboka oh il faut ngana auto telema poto benga na monguna la poto koma bien. Basu ba distraction belé de part et d'autre ba pesibiso poto za la à mesure te ya ko penser pe ya ko kanisa lo lengeni ya ko libérer mboka na biso na yango mona mboka telema vérité désir na eye pona yo nanga état d'esprit et kangi déjà bango mais ba on dit maté ba combattant bango ba comme da ko lela ba lela ba jouer le côté ba teki bokonzi kabu ya lobi ke ba parler ba parlementaire debout bazali ko faire partie na ba membre effectif te ya hiérarchie ya IDPS baleli or bango de ba toyebi que belé ba kufa
so totanga ndeko na biso Rossi Mukendi, totanga bato belé, totanga sœur religieuse akufaki na Saint-Benoît, totanga donc eza pasi. Donc faut quand même tozwa ba to saluer ba mémoire ba ndeko wana bakufa pona tina mboka na biso ebima, mais lelo oyo ba mémoire na bango eza foulé au pied, bazoniata yango ezo pesa pasi. Nalobaka toujours tant bazoka ba décider faut ba respecter yango ba monela ka ba journaliste pona ko kanga ko tia na kajo e bongo bango Rwandais oyo penza koti na mboka na biso abomi ba congolais bakangi ka ko batindi awa pe batiki ba rotika na bango parce que de stoki déjà batiki mais faut te vérifier information ba rotika ya kena mboka na calmement ba indien ba ndingari ba libanais bazo torturer ba peuple congolais na misala na bango. Journalier azwaka soki 500 francs par heure ata sali santé akokoma na mezi akolesa libota na ndenge ni bazo tord tala ndenge peuple congolais azokuto ebite nzambe soka atiki mboka oyo to ndenge nini nango mwana mboka telema lisusu to telema biso nyonso pona tina to benga na monguna oyo azali kosala ke mboka na biso ezala toujours na misère pe na malheur soki ngana to telemi eloko mabe salemi to telemi to bengani to botoli okomona ki ata bango kuna likolo bakobanga po biso nde to sala force na bango soki to zate ba okonza banani soki ngana to telemi okomona ke nyonso kozala malamu na yango ezali kaka interpellation na ba autorité na yebike bolandaka biso ba décision so bolobaka il faut bo zala na comité à suivi po balandelaka yango ndeko oyo Rwandais abomaki peuple congolais bolandela etina suka. On parlait à comité de suivi ya makambu nyonso oyo ba injonction nyonso bazo pesa to ya bandeko oyo bazo kanga na linga na beta moi c'était muke na likambo itali ba bourgmestre ba commune bazo ki mbongo ebele pona ko bongisa ba commune na bango po ingénieur na rédaction mbaba boya ki na ngana sela mino émission moko na quartier moko de la place na nzela ya munene à 0 mètre na maison communale botala lolenge fulu salité na ndenga kusakana te ezalaki wana basali mwa 2 points ya mabaya po mitukele kaka ba commune na mopanzi na compte ya mbongo oyo ba dekubokaki pona tina assainissement ville ya Kinshasa basali pont wana bandeko nanga pont ya nzete s'il vous plaît soko zata na $300 $500 ko sala pe pont hein ya liboso lopangu na yo mutuko eleka mais wana nzete s'il vous plaît ba 10 000 ba 16 000 ba mbongo wana bimaki pena po sala de nzete bandeko nanga epesi pasi na pasi na motema ndi nazaka toujours pona ko communiquer bino nango mwana mboka telema déjà plateforme mwana mboka Martin Fayulu oyo ezali kolanda la vérité des urnes eza mise en place et longoli déjà mo ba déchet pembeni po soki kaka go soki gote to vandi botala libéralisme oyo ezwami na lamuka na point de presse presque nyonso alobaki bolandaki yango na ABC One ndenge batu bapesaki ba libre vie na bango par rapport ya makambo ezoleka. Moi mboka Félix faut asenga pardon na population nyonso en général les aki message lancé na point de presse wana to kolobelaka yango kaka peut ko continuer ko bakisa part na biso na kolobaki asenga kaka pardon te masala makambo malamu pour population et sepela azani de ko na biso congolais aza moyi na biso te biso zolite pour na ko benga na kabila kabanga za monguna na biso. Voilà, fidèles internautes, fidèles téléspectateurs, Tokomi Nasuka, il y a analyse de Moussa Mokolo Alelo. Grand merci à Binonio, soit mon pasteur Willy Mouchouadi. Grand merci à papa Nangai Damber Kazadi na Lubumbashi. Grand merci à l'honorable Dizembongo Passi de Paris. Grand merci à papa Zalouka Bongo. Grand merci à papa Sami Mboui. Grand merci à Sylvain Mafuta. Sans oublier à Elodge Mboussa. Grand merci à Bion Sobolinga qui analysons ensemble. Tobimi Libanda, toujours Nenge Bolelaki Lelaki. Tobimi Libanda pour nous la Moussala Kitoko. Grand merci à Montréal Aimé Kasaka, également à mon cordon Jimmy Boembe. Quant à moi, pour aujourd'hui, je vous dis au revoir et on se retrouve au prochain numéro. Bye.
ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité locale et internationale. ABC One Television. ABC One Television. Actualité sportive, le football, boxe et autres. Actualité religieuse en RDC, en Afrique et le monde. Actualité culturelle de tous les pays africains. ABC One Television. Les leaders en actualité, c'est ABC One Television.